Nako compter tina 3 prophète Kokoka solo bate. Et après nako autoriser à loba. Olobine. Sikoyo yo poser question. Non, poser question. Non, déjà et non, il y a l'autre à dire exacté. Yezaka y interdit dans médias ceux qui bitumba to bundi te. Comme c'est baba kasi toutes les questions. Mais comme ça baba te. Kasi si wana toutes les questions. Toutes les questions. Non, toutes les questions non. Toutes les questions. Faut faire ta quoi baba. Déjà comme baba. Toutes les questions. Mon sagole, o komi baba solo. Hein? Mon sagole komi baba. Yolingina lobisae. Mete abata zelana. Zela, o komi baba. O yokate. O sokate. Yoka. Na lobisae. Zela na mete zela. Parce que yokazo eliki ba minute belé ya kotika bon 4 jours. Lobisae. Mete. Alors, tant on bêta klaxon, alors le bas. C'est bon. Ça va? Ozoka. 1, 2, 3, okoko loba. Bon, biso alors tout conseil Michel. Ça va? Oui, ça va. L'homme de Dieu, vraiment, Naza vraiment étonné. N'habite son orbengango nini, son orbengango sabotage, son orbengango ko humilier, basali anzambe to ko humilier nzambe. La moni oyo otala total na image wana maître Avatar azui musali anzambe les révérends moko. Basali émission ba komi balé a commissaire baba na plateau. Ouais, ça va aventure à pamba. Et ça va avancer à papa. Bah non, bah Vater va nous cabattre la biso bah oui. Bah nous garder biso. Bah Vater bah ça l'ensemble mikolo bah ça Saint-Esprit te. Oh bah ça vocation te. Bah nous garder biso bah patriarche bah mi bangé. Bon bah ça bloque na plateau. Ouais mais t'as bêté 3 fois boy. Hein? A inoctiser. Ngala Bible wanati. A inoctiser. Vous comprenez? Très bien. T'as bêté 3 fois boy. Et pourquoi bêté 3? Parce que chiffre 3. Et ça le rappelle, quand tu diable, ça rappelle chiffre il y a manipulation. Mais la joie que ça va tout pour me la rien. Ce qui est dans la Guiana, tant que sali, à ce moment 3 fois na pas. N'appelle n'a yébé le qu'on ça la poisse soit été. Oh protéger l'homme de Dieu. Oui. Au yo si matin m'ambassade l'homme de Dieu. Ah, il y a ça civil, il y a ça soda. Il y a ce moment civil la kangi soda. Jamais. Il y a ça la tenia qui soda mo sali yanzam. Il y a ça civil. À quoi ça bloque les bosso dans gâte? Comment Mouto bazobenga ya Avatar. Tout d'abord, soko bet na dictionnaire. Oui. Il y a oluki mo Avatar. Au moment que Avatar ça me sala mabe. Comment qu'on gagne Mouto yo azala misala manam. Avesama otanga kombo ya Yesu, otanga kombo ya Nzambe. Asala nyonso to bino osala tanga kombo ya Nzambe. Ya sala somso sala te. Okotanga kombo Jésus mozana Yesu masiate. Mais ya bana lobake basali minga Nzambe baza Nzambe te. Teto lo bobo kasa toko saka. Mutoko langa Avatar na formera nani. Bloka zola benza bloka satana. Tout le combo memi wana Avatar. Et ça comment milieu mabe? Osomon. Mais comment il faut manipuler moto azana Nzambe? Siko batu bandi melanga na obake basali Nzambe mona babenga ba prophète. Oh boy na boy basala Nzambe te. Comment a-t-il dominé en pleine émission? A comme si baba. Ah. Et c'est salamable.
amimoni ke aleki bino ba pasteur na makasi po azumi moko na bino ba pasteur comme c'est pas tala na forme mutu anga baza prophète tala kaka yebu omona kana soki na kasumbalesa so na province moko lisusu quartier moko ainotizaki mosali ya nzambe amelisi masanga alesi bible bon ça là on ça va pasteur mabe mais po baza ba faux nzambe iko faire humilier mosali ayete obi histoire te ya Eli na ba prophète Aban bazaki bango bazaki ebele plus de 400 prophètes Aban elazaki ye moko masukisaki bango ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ngeko landaka yango ngeko talaka yango na Vincent Makeba Mbote bandeko ya Ciel Vert TV na pesi bino merci naza ko sepela makasi parce que Ciel Vert TV boko prona ndenge nzamba sala rakati na basali ndenge nzamba sala ka makamba minene nazomona boza ko s'abonner ba abonner mezo matisa eyo bakisama nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino partout bozali na banda kuna bino na mabota na bino nzambe ya lola apambola bino sans oublier na pesi pasteur Flamme Mote po mtezo filmer biso image oyo poto les 565 na banda kuna bino za na grâce na ye tala biso na Ciel Vert TV toza ba polyvalent to sala ranyo surtout vraiment nzamba pambola et pe na moni DG à Ciel Vert TV l'homme de Dieu l'homme paranormal le patriarche Vincent Makela nzambe ya pambola pour na initiative oyo ya recréer chaîne kitoko comme Ciel Vert TV pour batu bazala édifier pour batu misusu bazala ba connaissance pour batu misusu bazala pe ba lobiko na ba bango zo tungisa bango vraiment nzambe alola pambola notre guide spirituel patriarche Vincent Makela pe sans oublier maman Bénédicte mutema ya patriarche Vincent Makela ye pas azali journaliste ya munene quand na Ciel Vert TV bolandaka ba émission na ye pour na bozala édifier vraiment sans plus tarder vraiment nazo kotambala moko na émission na biso awa naza na plateau na biso na yambi l'homme de Dieu le révérend Vincent Makela naza kopesa mbote asalouer ba na nzambe shalom l'homme de Dieu shalom mbote l'homme valable mosali ya nzambe évangéliste nzamba le kana kopambola pour invitation tikete nkolo azana biso émission ni kamalamu na sena ngolo ya nkolo et la pespembote mingi pa ya Flamme d'Angola mon enfant nzamba pambola ye azana ye sans oublier ma très chère épouse oui baké déjà est-ce que motema nangela laka mon œuvre d'art ma bébé makbe mama bene Makela nzamba pambola ye asunga ye na bana biso toboti pe famille na ngai bomba Makela na bokino na ma Marcelo nzamba pambola bangone ba pense Orlando biso je crois que bazala de citer encore une fois merci kola pambola merci beaucoup l'homme de Dieu patriarche Vincent Makela avant to kota na ba émission na biso na tuna kaka ndenge nini église oyo nzamba pesa yo kamba ezo marché ndenge nini na yo pe santé na yo na bana so na santé en tout cas na pesa nzamba merci parce que mikolele ki moi ba fatigue ezaki moi mingi na nzoto oui au senti pena ba fatigue faiblesse makasi mais na rebonde la kaka biso premier médicament na biso ezalaka losambo docteur na biso mona ezalaka na ni Jésus Christ parce que mutroko langa soko tuli même moi na ngai na kena ko hôpital pamba te ata oui ata nzoto etungisami na hôpital pamba te d'ailleurs mutroko la ma très chère fille ayebi nani igetima na Hollande je salue aussi en passant ayebi yo tabananga papa yo ozakana nzoto moko mystique donc que hôpital pamba te moi na moins d'escarmouche tobonde la nzambe nzamba tina ba intervention na ye nzamba sana ba être vivant oyo ba saka ba
bikambo na banzoto basali na ye aza na ba ange aza na ba docteur donc nzambe aza na tout donc mikolo yo vraiment namoni makasi vraiment ezongi nzambe aleka na kosunga et tokone kosala bémission mpona édification ya bato nyonso bandaka biso et surtout mwana nanga ozalaka na Angleterre oyebi mpe malamu ndeko na oti Esther Mabengi le diamant noir napesi bambote mingi oui et puis na bokilo na ngai frère Yves Nzambe a pambola bango bongo église ya Nzambe libota na Nzambe ndenge ouais église ya Nzambe eza malamu biso tokambaka église na ba stratégie te tokambaka ngo na inspiration ya Saint-Esprit parce que mukolo église ezalaka pasteur te mais Nzambe ok donc tosalaka oyo Nzambe alingi na église na ye soki Nzambe a inspiré biso tosali kambo tosali so palobi te tokoloba te donc kobanda mokolo ya jeudi ya lelo toza bongo na milulu ya makasi ya kosalaka 3 jours tokoparle na ntina ya le réveil spirituel nga naza orateur kodo wanga taza orateur et puis na servante Sephora Makela aza oratrice donc serviteur de Dieu kodo wanga ta kobanda servant de Dieu akona kati entre ngai na ye mukola vendredi entre ngai na kodo wanga ta et puis mukola suka le patron Vincent Makela suki si c'est que le londe milule bandi ah ouais le londe milule bandi donc c'est un bateau vraiment balanda avec beaucoup d'attention parce que bateau ça la revêtu du Saint-Esprit. OK. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela, l'homme de Dieu, vous allez homme spirituel. So moni nga vraiment na lekarasu mingi na ba émission te yo mo wi pasteur Vincent na bato wala na biso. So moni na vraiment mangu pour makambo yo otomoni awa na ba chaîne msusu na ba différentes chaînes awa par rapport ya makambo esalami pour na bino ba sala Nzambe. Vraiment la ligne avant de poser une question l'homme de Dieu avec beaucoup de respect. Toute sa image au landamona ba téléspectateurs na biso bongo tozonga to expliquer comment et le releki wana pour aimer biso mbangba. Ti a paradis na père dango. Ah. Donc là tu es au côté là. Non, alors ni ngena loba il faut répondre à question na yo. Na ko compter tina 3 prophète Kokoka so lobate et après on a autorisé un loba olobini sikoyo yo poser question non poser question non déjà et non yalo ka dire ezate yezaka yan perdu na média tsoki bitumba to bundi te comme c'est baba kasi tout une question te mais comme ça baba te kasi si wana tout une question tout une question non tout une question non tout une question faut faire ta quoi baba déjà comme baba tout une question mon sagoli comme baba solo hein mon sagoli comme baba yolinga lo bisaye mettre abata zelana zela okoyi baba oyoka te ozoka te yoka na lo bisaye zela na mettre zela yoko baba parce que yokazo eleki ba minutes ebele ya kotika bon 4 jours lo bisaye mettre alors tango na obeta klaxon alors lo ba c'est bon ça va ozoka ozoka 1 2 3 okogoloba bon biso alors to conseiller ça va oui ça va alors concernant non question on a répondu non te et c'est que continuer concernant mais est-ce que Saint-Esprit comment komi baba pour nangai non préféré émission na ngana bino donc non ce qui sango a bon comme alors ni ceci non mais prochainement nous allons le mettre avatar l'homme de Dieu Patrice Vincent Makela tout ce comme on a image au Hollande on a ba téléspectateurs nous surtout parce que Vincent il a toutes nos questions tant que homme spirituel est-ce que
kis to bato ya molili bato ya spiritualité ya molili l'équipe nguya ya ministère ya basala nzambe bakeleka ndenge nini yo mobike bato ya molili biso basala nzambe toza bato ya lumière yo somona molili eganya lumière non et pas au molili ezali soki bati mwinda ata moke ekodomine molili mais comment tunanga ke bato ya misala mabe bato ya monde diabolique satanique bakele koleka bato baza na monde ya nzambe esalamaka te nzambe aza toujours supérieur ya bato nyonso et puis l'esprit de Dieu est supérieur que le caméli monionso. Donc le Saint-Esprit il y a déjà supérieur que le caméli ba milimo nyonso tout. Comment molimo ya satana et que dominer ya nzambe eza insalamable peut kotika na kosalamate. L'homme de Dieu vraiment naza vraiment étonné na ebité so na bengango nini so na bengango sabotage so na bengango ko humilier basali ya nzambe to ko humilier nzambe na moni oyo total na image wana maître Avatar azui musali ya nzambe les révérends moko basali émission baromi balé a commissie baba na plateau l'homme de Dieu pasteur pe akoyupe olobate si pe mission sili alobisie je vraiment papa Vincent homme spirituel na partie bon makamba bongo yo okoyebisa bana nzambe tout d'abord ça aventure na bona ko ça aventure ouais ça aventure à pamba et ça va papa balo ba fatero baluka batoloko la biso ba oyo baluka kande biso ba vantira basala nzamba mikolo bazanga Saint-Esprit te o bazanga vocation te baluka ka biso ba patriarche ba mibange bonga sabloko na plateau o kan yo si matin na mbasali l'homme de Dieu ya za civil ngaza soda yo somona civil akangi soda jamais ngana za tenia ki soda mosali ya nzambe ya za civil ako sabloko le boso na ngate. Mais l'homme de Dieu n'a pas la col pastoral, la col pastoral. On m'a dit que ça n'a pas mikolo, on m'a dit pas que zone n'andima bangote. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mosali nzambe pona comme mosali nzambe, il faut nzamba benga yo. Nzamba benga yo. Alakisi papa no ya molimo ke ozali mosali nzambe. Papa no molimo apesio ba pouvoir wana comme mosali nzambe. Parce que ozali mosali nzambe za vocation. Ma personne va pouvoir comme Mosali Yanzam. Et ça, c'est que là, la mouki au côté toilette au bimi, n'a comme évangéliste, n'a comme prophète. Il y a comme des biloko, ils ont salama. Vous comprenez? Mosali Yanzam, et sa vocation. Ma personne comme tout pouvoir. Ma personne tout pifo. Donc, ça m'a lati Mosali naye, à l'accès que moi no oyo, bakosel angai. Mosali Yanzam a consacré Bino. Alléluia. Ozomona ozu pouvoir ya kokamba batu ya kotia batu maloba ya nzambe même baye connaît soisia je crois que ça na Matthieu 10 avant ba de kotia batu qu'on a pensé que bango pouvoir pour pas dominer le mabe ba dominer maladie ba dominer ba puissance dessous diabolique ba puissance occulte Jésus leur avait donné le pouvoir. Mais bon, ils ont les gars dans le plateau, ils ont prophétisé. Est-ce que vous avez le pouvoir d'Nzambe? Non! Jamais Satan n'a dominé Nzambe. Et c'est insalamable l'homme valable. Jamais Mouli les gars dans la mouinda. Comment? Mouton va se avatar. Tout d'abord, ce qu'on met dans le dictionnaire, il y a un avatar. Au moment où il y a un avatar, il y a un salamabe. Comment qu'on gagne Moutoyo à la misala madame? Papa Vessama, autant à combo à Yesu, autant à combo à Nzambe, à Salarano, surtout bien au Salaratan, à combo à Nzambe. Et à Salarano, sommes au Salaratan. Autant à combo à Jésus, Mozana, Yesu, Massiate. Mais il y a pas de remarque, Basselim Nzambe, Bazan Nzambe, peut-être le bon Kassatoko Saka. Moutoko l'a avatar à former Nani. La spiritualité, Bani. N'a pas spiritualité, on les caille. Il y a comme Zotanga, on a magazo bimisa. C'est Satana. Mais quand on a la spiritualité à Bunzambe, Toro Kokanate, Moulina mouille de balle en agate, Pembena mouille de balle en agate. Bloca sur la bloca Satana. Trop combat mais miwana, avatar. Et ça comment milieu mabe? Au somon. Mais comment il faut manipuler Moto Azananzam? Si vous avez dit que basali nzambe mona babenga ma prophète oh boy na boy basala nzambe te
Comment a-t-il dominé en pleine émission? A comme si Baba. Et c'est salamable. C'est à Mimoni qui est à l'équipe Bino à Pasteur à ma case. Pour Azul Mongo na Bino à Pasteur. A comme si Baba. Tu as la forme à Moutanga Baza prophète. Tu as la gaïbou. À la école pastorale. Comment ça va son bangout? Il y a beaucoup de choses à Pongabi. Ok? Sur la Pasteur, c'est l'autre. Pardon? Sur la Pasteur, c'est l'autre. Sur la Pasteur, c'est l'autre. Et ça a une influence sur mon côté? Bon, c'est une influence. Et ça, on a tout le temps raté mon uniforme. Hein? Il y a un faux soldat. Moutaza soldat, mais à la tête de militaire. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Bah faux évangéliste, bah faux prophète. Le logo de basé belé qu'on est vrai. Si 100% il y a un vrai serviteur, 80% baza bah faux. 20 n'est baza ya mieux. Il y a un maramezo salama. Au monde na ceux qui na kasumbalé ça sont na province moko. Ils sont sous quartier moko. A une otizaki mosali ya Nzambe. Amérique masangale c'est Bible. Ah. Bon ça va passer ma bien. Mais bon baza ba faux. Baza ba faux. Ngai na kutana ba quartier na ba ya minene ya makasi. Mokonsu na zaote na ponga bi. Quartier ba zaobe nga bidi. Aya telami wana. Na simba ge kutute. Na lega pembe na sauter. Ah, l'homme de Dieu. Oui. Patriarche. Na zo sayote. Na tia na kaseta. Bala kaseta bazola ndangai. Babona makabelega kuna. Bamona ki bango moko. Nzamba iko faire humilier Moshe na yete. Obi histoire te ya Eli. Na prophète. Na ba prophète Aban. Oui. Bazek ba bazaki belé plus de 400 prophètes Aban. Et là zaki yemoko masuk saki bango. Comment un individu de kola va tarwana amemi kutu comme milima be. Akede ko gagner moto yo azali moko. Ya mutonza maponi azama pinga na lola. Et que ça la maté. L'eau valable. Patriarche. Il y a un moment où on va un kolo bazala Nzambe te. Mosali Nzambe ba consacrer kaye. Pas comme Mosali Nzambe. Nzambe a tel si papa na molimo oya ko sela ngai ba consacrer ya komi pasteur. Bible lobi. Même ata mu pepe akufa ne holo. Et au gagner en côté. Ndenge kolo no baki na Pierre. Ozali Simona mokomi Pierre. Peli kolo da libango yo na kotonge keza na ngai. Même moto ali felo. Ba moto à séjour de mort et qui ont gagné en côté. Kola ko sakate. Mais muto yo na landi ango. Vata. Alobi da Jules Abi. Ba ben mettre Avatar. Ba ben mettre. Ngala obenge mettre te. Mettre par rapport à quoi? À la maître spirituelle. À la maître là-bas, toi, à la Xarabango. Tout ça, la maître, mon grand maître de tous les grands maîtres, c'est Jésus-Christ. Oui. Vata, Aïbsi Jonas Abi, Darobet Taboye, 3 fois, et puis on le m'a sauté. Abel, tu me fais 3 fois, Moutangwana, n'a pas que ça dans ta bête. N'est-ce pas ça, soit dans le Kouta? Avant la Bible, tout n'est pas question. Abani ko tout n'est pas question et puis à répondre. Abi na beta 3 fois boye, si maintenant on continue à répondre. Oui, mais tu as bêté 3 fois boye. Hein? A inoctiser. N'a la Bible quoi nati? A inoctiser. Vous comprenez? Très bien. Tu as bêté 3 fois boye. Et pourquoi bêté 3? Parce que chiffre 3, et ça le rappelle, côté diable, ça rappelle chiffre de manipulation. Donc Satan l'a marqué sur Nzambe. Et pas encore le chiffre 3, et ça chiffre il y a accomplissement, il y a sainteté, et puis il y a sanctification. Parce que Nkolo a 3 fois saint. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Dans le 3e jour, quand il soit assis, c'est quoi qui peut m'allonger et Koksamaki. Vous comprenez? Très bien. Donc, chiffre 3 accomplissement, et ça peut chiffre sainteté.
Et pas il y a diable, chiffre 3. Hein? Et ça chiffre la manipulation. Ah, si on est en obéta bon, que ça les incantations dans mon thème. Ah oui? Et ça chiffre la manipulation, mais incantation. T'as bêti trop boyé. Le que tu as dans Nzambe té. Si on a bêti boyé manipulation que soyez. A inoctiser. Patrick, si tu as la TV, ozo bimisa, ozo dévoiler vraiment ma ramoni. Et ça bloque à pamba, bloque à banamike. Yabato babandi kutu magisika. Maître Avatar, azolanda yo. Maître Avatar, l'homme de Dieu Patrick Chibesa Makela, Azawa. Si vous avez ça là, mamuna yo, luka ba pasteur na bino, Patrick Azawa, maramo osali on ezongela yo. A inoctiser. Tango a inoctiser. Tala, obi yesu tanga kufaki. Asali 3 jours na se akunda. Abimi, ase kwa kina batu. Oh bakufa. Oui, bato bakufa avaye. Abima kina bango. Est-ce que ça comprend? Très bien. Alors, diable a imité Nzambe. Azi souffle 3 wana, ya bongoli yango ya manipulation. A inoctiser. Tala même ataba bato makasi o babuka ba brique banini avant abuka brique o mona ye bando ba ndaka malam o mona azo sala ba incantation wana o mona sokati o mona amekango une fois hein azo o mona amekango 2 fois o mona 3 fois kangi kiai akati et Boukani, toujours chiffre 3. Ça, papa, ça va continuer ma profondeur. Mais la joie que ça va tout pour me dire rien. Ce qui est là, c'est la Guiwana. Tant que y a sali, à ce moment 3 fois, n'a pas. N'a pas n'a pas le ça la police soit été. Oh, protéger l'homme de Dieu. Oui. Ah. Ce qui a sali en Goskoyo, n'a la salango, anti-yango, au nom de Jésus. Père Rosoyete. Ah oui. Vraiment, ils allaient sur le TV. Tant que tu es l'homme de Dieu, les patriarches, je fais ça, Makela. As un homme spirituel. Babylone, on a ce moment où on a bolanda, on a le père. Parce que tout d'abord, Mouto Bambi de plateau, on a Moussa Nzambana, Azam Moussa Nzambete. Il y a papa Vincent Zamsa. Bon, ça c'est Moussa Nzambe, Mouto Moussa m'a bien manipuler. Patriarche, je le spiritualité dans la dimension par dimension, on doit le barango patriarche ça. Et ça la dimension mais pas Nzambe, ngana ta na Moussa Nzambe. Oui. Na ko solo mabete au nom de Jésus. C'est ça. Poto za na kamoko, ka Nzambe bato babundaka te. Ka Nzambe to ole na raté. Oui. Toza même esprit, toza même Seigneur, toza même baptême. Tu veux qu'on ait la nate et pas Satan ne va te voir la naka et pas Nzambe te. Si on a dit Nzamba solo et là on a salaki on est soyété parce que le Saint-Esprit est dans la puissance qu'on le cause molim ma baisse la katavata. Qu'on le molim manipulation. Qu'on le molim ya ko inoctiser bato ya sana ngo. Donc moto pena sana molim Nzambe, molim Satan qui soyété. Jamais et qu'on soyété. Parce que Jésus a lui a pris son pouvoir, l'icolo ya fait domination, l'icolo ya ba mili monio stué ba principauté, mili mania maladie, mili mabo keseni. Donc mili moine za bo keseni et jamais que dominer muto za la Saint-Esprit valable. Donc mutuana aza mosali ya Nzambe te. Ah, on est dans mosali ya Nzambe te patriarche, bino za ba patriarche, boza ba papa bo bimisi ba sala Nzambe belé. Boko kangisa ye papa Vincent. Or ba kangise pourquoi? Quand on a ça Nzambe te comment eh makamanza meza makamanzo tote. Ba kangise pourquoi? Bon mais makamanza meka na makamusunité. Et ça conséquence ya kozanga Nzambe. Et ça conséquence ya kozala muto Nzambe abengité. Yango na posé la Nzambe, il faut on landa ba procédure normale. On regarde ba procédure normale pour yo moko za la protéger. Yango so ba no bando bazoli ba sali ya Nzambe. Bazoli ya soit Nzambe na Nzambe parce que bazoli na makambo ya Nzambe ndenge longo banité. Voilà. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela, donc vraiment vers la fin papa Vincent. Dernièrement quand tango vidéo salami na auto na pasteur ngo soit disant pasteur wana lobby. Aleki sur la TVO basala Nzambe mususu bazoli ke pa nanga ba nanga pourquoi
osali bongo na bapesaka mbongo na démentir na bakei ezalaki nango lokuta toyokanaki papa Vincent biloko ya bongo na kati ya lisanga bana na nzambe papa Vincent ata yo moko bato bakokanaka baonde basanganaka eske ngai nakoleka mpena kepesa moto abongo mbongo napesa mwasi na ngai namelanga ata fufu te donc eza clique na bango bafaux serviteur bayebanaka te yo kasi moto abongo mpena ngai nakobenge na église ako te. D'ailleurs, yo quand même oya quand même une église. Oui. Yo moni une église yo ngana kambaka n'importe quel kaliboso côté. Jamais non na mona. Ah. So comme on a bengi si muto une église, balise liboso. Azu parole, toi tei, yeba kamu manza be convaincre azali mosainai. Ngale ça va pas ne tumbelote. Jamais. Et puis so une église ngana kambaka. So za molu manzambe, o vandi penza. Olandi de to kamba kilt o mona ke molu manzambe sawa ozo brand o ezali sanga bana nzambe a partir ka ndenge etonge zalaka yo boko o centrer sur nzambe na katetonga oui l'homme de Dieu. Merci beaucoup papa Vincent patriarche Vincent Makela sikoyo maître avatar wana romi mona romi super maître romi ko leka romi ko mona vraiment peke Paulette sikoyo bon succès ndeni papa Vincent bilo za ba maître spirituel pe sur makasi chaque jour suffit sa peine muko les ali a rosuka ya zamona satanati muko les ali a rosuka mutu mo pe na Bible comme on ezalaki Simon le magicien bazo benga moto nzambe azeko negatima peke polete ba benga kutu moto ya nzambe alekili kolo mukola kutana na vrai mosali ya nzambe vrai Simon Pierre Simon le magicien sukaki avatar a continuer asala ba ventile ba faux passer kutana na bango mukole zali akokolo lolo un jour viendra ata buto umelo valable patriarche tongo suka kapoetana yaza azaka mosala nzambe te paza mosala ya nzambe te basali ya nzambe ba conférence asali sakana osenga bambongo ba droit participation bazo kende baza basali ya nzambe te bazo bato ba ramasser ba ministère na balabala na mona opesa ba livre wana pona ko kota na ba dimension likolo papa Vincent à part Bible livre support na biso ba nzambe zate ngai me mata ba brochure natanga ngo penza te na metaka parole po ba brochure ba nini eza ba inspiration à mutu musu eza maela mutu makanta mutu mais la parole la Bible c'est la parole de Dieu. Ngai nezalaka édifier fondement na ngai eza la Bible eza la ba brochure te o tanga brochure na Branham te moi c'est la parole c'est la Bible mukole zali soki bato bakenda nguna parce que bazana nzambe te yamoni plupart ba ministère bato mingi lelo lo valable bino boko basala nzambe lo bilo biawa ke bana okende bikenda kenda ke bana za ba camarade ya o ya sala basala boye naza ko bisa yo ça si sur basala nzambe do malelo hein ne pas na soki to zaki ata 20% ne pas na bino 2% basala nzambe nde baza bien oh, Nabi 2. Pendant la fin du mois, fin de Mukilo bien de. Oui, mais Bible dit que na tango yasuka, ba faux prophète bobima. Tala le nombre de so ba faux prophète. Belé. Et belé. Donc n'importe na bino oyo, to baka ke moi 2-3% ba sala ya bien nzambe. On soit tikali wana ba aventurier. Des aventuriers. Na soli kamba solo ngana zali moko ya ba vieux routier ya misala nzambe ngana santaka muto aza vrai o aza faux d'ailleurs soki muto aza vrai mosali ya nzambe o ka muri manzaka ya nzambe kana ngai ezo sepela ezo ganga aba père lokola tango Yesu akutana ki Maria akutana ki na Elisabeth oui bana baningani parce que bazaki na même esprit mais l'homme mingi basa mingi nzambe tokuta na bango o mona kuto azo comme so kilo nazo li kama solo ba taka komba Yesu ma mona ba kotanga komba Yesu ezate ke koma musali ya nzambe non o mona ka katiel mote comme les alléluia oui ako la Bible na ring soka baki alléluia ba tozo que amen ba tout coup de tête mutakoi kotanga komba Yesu eza synonyme ko yeba Jésus te
Attention. Moi, c'est pour ça que prophétesse la Bible, mais fausse prophétesse. Azai ko sa konake nani c'est qui ça Paul aza mosala nzama ya solo atenge Yesu asia na solo mazaki ya lukuta kota comme Yesu asia eza synonyme ko za nzambe te si na mona na ndako anganga abia sala kinganga na ye na nguya ya nzambe aza la Bible. Voilà. Attention. Na mona ki mutu boka pesa ka batu ba kisi ba invoka ka bambongo tout ça banini babenga maître rouge bato mi balande na réseaux sociaux asa la Bible namona ngo te asa la Bible azo pesa to verset azo ba to bakoma ba donai mais ça ba donai ya mabe et ça ba Yoshua Mashia mais ya satana ngala zo pesa yote tala o moni biso ba verset yo to za ba sanduku ndenge grafo na ngai le patriarche Thierry Jonga aipsanga jo ataka l'église na yi atali makamza basali atali ba connaissance yo bimi adwa benga so pa Vincent te ba benga ko Vincent de Paul oza bibliothèque vraiment somme ta personne mato ya yoki yo faut venir changer nga sala nzambe ndenga ba blague te nga sala nzambe ndenga ba blague na biso exemple moko nga na ko so maladie mais dans l'hôpital, tu sais. Yo yebi, notre passé ba maman moko difficile. Oui. Pour la santé nanga. C'est ça. Yo mona ngana dans l'hôpital. Nga n'importe qui ta simbanga. Et puis na sanga na rappel dans mon salle nzambe n'importe qui te. Nga ba réunion ba santé ba kenda ba conférence. Oh ba nini, toza so na ba nini ba salle nzambe. Yo mona makona ngeke kenda kuna. Te la mona. Na kenda kate. Na kenda ka mukolo moko kala. Et ça va l'église moko pentecôtiste. Babengi basala nzambe toka no sangana kuna. Papa, na komi kuna boye na oki pongi. C'est la toute première fois na lala na réunion ya basala nzambe. Ya makamo nzambe. Na pena pongi na lali. Me kolala na lali. Na zomo na skolo nde na vision. Oui. Église wana eza polele. Omona soso akoti. L'église. Tabakoti. Mbolo kwa koti. So takabo nani. Nini. Ala clock na butu. Ligorodo akoti. Église est comme plein. Ozo ko plein nga? Oui. Si mna ngaba la musinga yi. Ta na lebuki mna moni église est na ba pasteur. Pasteur. Oui. Na so ba ko nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme Robi. Ezaki réunion ya bandimité ya basali ya nzambe. Mais na la nzambe zo sanga ba taba. Ba moloko, ba onde ba pasteur. Ba makaku, ba zo kota na église. Tant ba tondi boye, ndia ba la musika, na la musabo, na la mukaboye ba pasteur. C'est autant la mouille réaction des alliés na réunion. J'étais étonné. Na kabwe. Donc ça me laisse que place au coach ou en place noté. Ba to baza basali na ngate. Maman na pasteur qui na réunion te na bibi. Si le lo ngenda su. Na kenda kate. Tala mutako sa yote milliers ya mabe koleka. Bando ko bani misangai. Milliers ya mabe. Endroit ya mabe okokiko mona toutes sortes ba makambu. Ya bokeseni, ya balolendo banini. Ezali sanga ba pasteur. Mais papa, les sanga wana nde ba pasteur ne ba terre biso ba fruit de l'esprit. Ba terre biso être vous à la exemplaire. Tika, yo mona makamboleka na RCT. Omone ba wela na kate. Na mona rango. Baza banane. Ba pasteur. Oka oyo ngai archi kingani. Gouverneur. Ngai boye. Oyo nga meta makamboleka kana bang. Mukoso amaki mwana nga ya mosali ya nzambe pasteur Guy wala zana nu kanga mundimi ancien na meme na roba pasteur jo balamba ki biloko soko tuniye abage pasteur na ki biloko anate na ba yo ke zo biloko lia me fola ba mona ndenge basali ya nzambe bazoela ne moka kamwe ya ke ne pa ya ke zo biloko pasteur pena ya poignet tout na pasteur Guy a webisa so na kosa Mila basali ya nzambe.
oya koya akolinga la yende asa la connaissance oya koya akolinga la yende ayebi koleka ayende église ta ye asa l'église munene yende mutatanga voilà ngake nakenda kate yo moko yebi nakenda benye na bakote du côté on avait l'homme de Dieu Patrick Chevesa qui a pas sur raison parce que ba réunion bele batina ko invitation na participer kuna mamuno tozoloba na mona ngo na misala na tozoko sate ozoko sate o mona ke veke nani veke Timothée alors barani aba papa ba toisela ravena yo oya ba réunion yo pelo zali vieux routier oza muto exemple na ndina alors ba ngote alors ba ngo pata révérence na songolo sona ma gloire alors ba ngo oui bato bazela kanga pena na millier ya ba sali na communauté wana mena kenaka te na evitaka mabaku oyebi no pesoka ka eloko moko salamaka na union des évangélistes na ero Mobutu za la pouvoir oui union des évangélistes du Congo ozona très bien tokenaka réunion wana ndeko moko azwi vision alobi président Mobutu azopesa discours mais tant azopesa discours verse ne awa na sima eza kopasuka pe katana ozo comprendre nanga so yoka déjà nino wana oui nayoka tant ndeko wana abika ndeko wana ero président Mobutu azepre Mobutu sukisa jale lokubanzela ngaye molope Mobutu mais ndeko na zu vision wana oyebi ke pasteur musu sako discerner atelemelian atelemeli muninga na ye publiquement lelo ndeko wana azwaki ezaki frais c'est ça pourtant to discernaki yango netinga tant na discernaki yango Mobutu apesa discours mais verse neza ya parce que pe katana eza fait ya reine ya Mobutu oui ezaki c'est ya reine ya Mobutu alors discours ya azopesa ba peuple banoyo les souté banoko telemela ye mais makambo ne salamaki oui mais bato telemeli ye ezaka ba passer to ki na réunion ça même qu'on discerner obi ke ba passer mi bazaka bitema mabe belé papa vesi makambo ya te ya kabatu ye mo ka sela ngote ya kamodi ba passer mingi ba ko tali felo Jésus alobi yango mingi bakolo bato bengana ki bilima na kombo na yo oui toteki na kombo na yo Jésus akoloba na bango na yeba kibinote vous qui commettez l'iniquité obi l'iniquité oui boza ko sala ba iniquité kati na bino il faut bokeba boza bana na ngai keba na kokenda kabikenda na begliza bato na ba passer ko sa connaissance ba passer belé mingi lelo baza na nzambe te bomoni ba preuve ba comme si baba na plateau bomoni ba preuve bonsoir sa camarade na merci. Merci beaucoup, Wezaki, l'homme de Dieu, le révérend Vessa Makela, patriarche, l'homme spirituel, l'homme paranormal de Moutalobi. Vraiment, déco, Betaki Libakou, na image Joana, ok, l'homme de Dieu, patriarche Vessa Makela, Nera Zalaki, clair. C'est là vraiment Robeta sur Libakou. L'homme de Dieu, vraiment, c'est aussi, vraiment, Tevezango Ratomi, presque na souka, na mambo lobby, moi, conseil, moi, ni mouké pour na ba nanzambe, pour tout succès. Conseil, bah, c'est nanzambe kana solo. C'est l'ensemble de solo bako mekayo bako kayote bako bundiso bako longa yote yesu akosakate yo moni tant Jésus azako baké en vérité je vous dis donc yene tazali la vérité aza le chemin et aza la vie tina moko te ko wela na koma mosali anzambe keba même ata bambongo bamabonza o bapesaka biso basobaka kosomba baministère ya bato soki nzambe abenga yo te kokufa avant okokisa baage na biso te okufa avant keba sela nzambe kani na solo kokosaka baprophétie te kokosaka bavision te soki nzambe alobi te koloba te soki nzambe alobi loba c'est ça le conseil nakopesa bato zala mosali ya nzambe solo. Mais aux côté fabriqué, c'est dangereux. Voilà. Dédicace, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, ils ont plus 243 81 81 44 131. En tout cas, Mikolo Sobono Bengi. Nako yamba la moko. Bon, tout le monde va se battre na bobenga ngai, bozo angate. Na bongisi ba makambu.
Bamarabe Bongi. 81, plus 243, 81, 81, 44, 131. Et puis là, c'est deuxième numéro. Hein? Plus 243, 89, 98, 060, 21. Plus 243, 89, 98, 060, 21. Et puis, on a numéro à code bancaire, Zawana. Numéro à code bancaire, il y a Ngaïté, il y a l'eau valable, il y a passé flamme, mais il y a ciel ouvert TV. Donc, on a pas ça soutenir Nabino. C'est ça. Bato, on a Kenzamba, tout le monde manaye. On doit soutenir chaîne Abisso. On doit soutenir le ministère, il y a solo. On dit que c'est Bisso. Tindamo et l'autre, on a compte bancaire Nabisso. Toko Zoyango. Et puis, Toko Zanga, on remercie yo. Puis, on prend pour l'ensemble, on a bon moyen. Ba dédicace mbote mingi na ba nanga 60 en Amérique nzamba pambola bango nebite so pesa ntana tanga bakombo oui pas de problème na pesi mbote mingi pas get non et pas ya Serge Sylvie Kigalu mbote pa mbanda ye frère Sukami Blaise nzamba pambola bango couple mbote mamalam oui mbote mingi pa ya Moyuma Grâce mbote mingi pa Patrick Kamanda international et pas Job Bolibanda, mon fils, mon sali, Nzambe Mounene, Nzamba Pambola, en Amérique, docteur. Il faut un docteur. Anglais. Anglais. Moi, je ne sais pas Cédric, on s'en souvient sinité. On s'en souvient sinité. C'est ça. Alors, moi, je ne sais pas frère Liévin. Na moi, c'est Maman Guigui. C'est Abengaka. Abengaka. Mbote mingi pa ya papa Jean-Jacques, maman Pauline, frère Galilée. Mbote mingi na Europe. Et pas moi nangai évangile c'est Edi Chisungu. Évangile c'est dit to benga na comme moi nangai. Bo benga ka. Moi di ba distance yo. Même ata mabe na lobaki yango. Et ça la malamu te. Mbote mingi pa ya mwana Popi, ma Nancy, ma Mati ya yango wana. Papa Nisse, moi nanga yayo yango wana. Mbote mingi pa ya moi nanga frère Flori, nzamba pambola ye. Mbote mingi pa ya Mimito Maduda, namba ne frère Yava, nzamba pambola bango. Mbote mingi pa ya Koko nanga Makoko, sœur Naomi, toujours na France, nzamba pambola bango. Mbote mingi pa Ferdinand Makela, six calais motema li passa nanga ina moi sine maman Brigitte. Mbote mingi et pas ya Bazebeli et pas Coco Ping Pong na Belgique Gabriel Yamba na moi sinaye mbote mingi pas ya c'est na biso c'est Mariam na Belgique mbote mingi pas ya ser Igeti Mao pesi mbote nzamba pambole ma fille yebe na linga ngalo kola kufa oui Igeti na mona bato babenga nga me Igeti non nzamba pambola ye mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobo na mwasne mama Fatou nzamba pambola ye baza ebele Cynthia Amouri na Stéphanie Amouri nzamba pambola bango Jonathan Manzila Manzila nzamba pambola ye Antoine Diabonda na Allemagne nzamba pambola ye abaleke ebele baleki bena ebele l'homme valable Nzambe alega na kosunga mbote mingi na libota na ngai fai makela basali ya Nzambe Nzambe alega kosunga na ite so na boseni banani Laetitia Mayala frère Jures na Afrique du Sud na mwasi na ye Sœur Micheline Nzamba pambola bango va partager kaka émission et puis va soutenir l'émission et aux abons madame bancaire zawana numéro zawana so na quelque chose tinga na kati awa transfert ces alaka. Et puis, tu remercier Nzambe Katinayu. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Chevessa Makela, Nzambe ya Lola. Frère, frère David, ok. Merci beaucoup, Patrick Chevessa Makela, Nzambe ya Lola. Apambolo pour nous disposer qui t'a pour nous éclaircir Nzambe. Bazaki vraiment troublé dans l'image oyo ya maître Avatar vraiment Nzamba pambolo Patrick merci Nzamba pambolo bazwa kimia dolo valable Satan n'a jamais koleka Nzambe c'est ça oh ba moneki wana eza ba spectacle moko diabolique et puis eza inutile c'est ça eza inutile balanda ngote ba vrai ba sala Nzambe baza oyo petit maître
avatar wana ako kokabango te bazali tozali ouais ezaka ba faire bané alors abaki ko la venga cerveau menga biyaka ko la venga cerveau ngo ayaka te 2016 2017 ouais ayaka te il faut que ça l'attention mikolo yo diable ça propagande ayi faut pas se décourager ko landa nzambe ko sala nzambe faut que ça l'attention merci beaucoup. Merci beaucoup papa Vincent wana vraiment to komi presque na suka ya émission na biso ndeko oyo azwaki chance to lubakwa kolanda émission bande bandeki na suka nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola na misala nyonso oyo kosala mabota na bino vraiment to pesi bino merci église va de berika mobimba o bozaka na se ya makolo ya musala na nzambe patriarche Vincent Makela nzambe apambola bino famille Makela nzambe apambola bino na pesi mbote pa Sir Blessing na bosanaki Sir Blessing na États-Unis en tout cas a Sir moko penza alinga nzambe mingi nzambe apambola mais vraiment to comme na suka nzambe apambola biso nyonso tout bolingaka Ciel Vert TV bolingaka pa évangile Cédric Makela nzambe ya lola apambola bino na bosa été na sima caméra zalaki pasteur Flamme tabenda biso ba image oyo nzambe ya patriarche apambola bandeko nyonso tout oyo tout travaillons na Ciel Vert TV église mobimba bandeko nyonso tout nzambe apambola bino sans oublier Divi lo Sambo na vaille de Beka na bosa été Moussala Nzambe Sephora Makela Nzambe apambola yo vraiment tokomi presque na suka à la prochaine émission vous allez toujours brancher na Ciel Vert TV ba numéro zawana ya patriarche zawana benga so za ba sujet so sala ozala makambo zo lekila yo ba numéro zawana commenter benga tozanga te ko répondre yo ozala édifier vraiment tokomi presque na suka Nzambe apambola bino tokutani à la prochaine émission ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balekami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.